Partout dans le monde entier pour nous Rolanda Biso à travers Congo Live Télévision bino bao penza pour la chaîne YouTube na message le blamno matali actualité politique ya mboka na biso Congo lelo nazali ngambo côté nazali bongo na kati ya siège ya IDPS ndeko kutana mona mboka internet wazali moko pe ya ba parlementaire debout ya IDPS na ye to solo la politique to solo la mai penza ko tambo na mboka na biso Congo là nous avons invité déjà moi mboka internet mbote internet. Oui, mbote vrai chéri mwindangolo umela joela moi mikolo na sepeli nebe en plus wana moi de la femme botala ka ba maputa banini ba super ngo yango ozo kombani donc lelo to ebe na to fungola bena nteke to ebe loro ni ezo leka na kata RDC na beti binote sans oublier avant to kota na kata masolo retour ya Roger Luma molobeli na biso na kata Paris banini akenda Grèce ayaki de retour na saluer zo ba mbote banini toza déjà a na kata terrain tozo fungola actualité politique pona buaka na neloka liboso avant que mituna e banda koya boye bango bana poto balingi bateka kankokolo ba complicité ezanani batango fort na batebele balingi bateka kawana comme on a mon mboka internet tout le monde était santé nous avez déjà malamo le penza chef de l'état ça qui penza moi déplacement qui n'est bon aux États-Unis il y a sola qui bon na Pompeo oh penza aboy baloba qui était Pompeo aboy ko na Kinshasa mais chef de l'état qui n'est qui kuna kutani na ye a baloba qui penza sur lutter contre corruption ils allaient penza kota moi mboka na biso Congo il pas que na Israël penza le bela qui surtout il faut atia penza ambassadeur kuna na Israël to bi que depuis ambassadeur ya Congo kuna na Israël et ça ils bon déjà 20 ans azala raté chef de l'état a sengi été na balobi na ba congolais était sengi na penza a nommé ambassadeur restomoni panique ko na kati ya FCC na kozonga ya retour ya chef de l'état na ba voyage na penza utiko sana mikila poto ko lobali na likambo ouais panique ko na sens que ba juif oyo basalaki Rwanda azala ba israélien wana ba komi derrière Fachi Beton donc c'est-à-dire ba juif mutu batonga Kigali alors ba remarquer que notre juif bango masolo parce que ba américain ba yaki mais etkela ki fallait que bato basala e ba américain eza ba juif baya alors ba koro to beti kuna ki kora mikoza donc batu batonga Rwanda wana poza na beauté ndengo eza ba juif ba rabbin alors ndenge za boye Fachi a réussi ko solana bango lisolango ezaki d'abord ndenge nini ba constater Fachi azana pireté donc ils bon nzambe moko boy donc ba kamati ba constater Fachi ana respect donc azana sainteté parce que la sainteté c'est la qualité de celui qui est pire ou parfaite donc ba moni komi kitsa ya Fachi yango ba rassurer Fachi bazoya kotonga RDC ba kotonga RDC plus que Rwanda alors ndenge ba kotonga plus que Rwanda balobi boy Fachi fo akangisa tous les généraux à livrer bango ba kende yango bomoni lobby ba baré sous général Mundosi donc c'est-à-dire baza ko éliminer ba témoin gênant OK pour secret et bimaté donc c'est-à-dire il faut éliminer tous les généraux et puis problème eza boy Kabila traîne na 15 jours ba pesa 30 jours a salisi déjà donc déjà allié biso 14 jours et très journée moko lelo donc encore 15 jours donc Kabila a lobby que a kokendete pour amoni mikolo et poussani mais naibisi boy bana poto bon se souvenant quand on a 2010 les fêtes de limité na tata Raphaël akamata pigeon liboso abwaki akamati pigeon mibale abwaki pigeon misato aboya kokendeti to kataye mike to niataye majoela donc pigeon ya misato wana eza Kabila alors président États-Unis bon lokola yo mikolono e komi pembeni olingi erokendete to tala ngana yo donc yango moni baza na coup moko bazo préparer souci ba Kabilis eza nini ba éliminer Fachi avant mois de juin donc il va mettre coup moko ya suka donc bango moko ba ben un coup une flamme donc c'est-à-dire bato yo
Bon, ça a 5e génération. Pour bateau, on va éliminer Fatima, on va des autres nombres pour nous besoin continuer la coalition. Nabino va travailler ensemble maintenant bango coalition Joëla na roye bisa tel rato na moi de la femme. Avec mama puta dans un monde angolo batika oumela. Problème eza ezanini. Problème eza ezanini. Problème eza ezanini. Donc c'est-à-dire bateau ndenge e baza déjà wana. Rapport à Souka Vodacom et Bimi. Vodacom a payé rapport nae. Bama solonyo sotobeta na bachombo. Et ça a enregistré. Avant de le faire Kayimbia Koufa, Kabila bengaye 25 fois. Abenga Delphin Kayi. Abenga Kayimbi 25 fois. Aibisi yo makamuni no ke lobakuna. Okebi misaba sekene sopona nini. Asali Delphin Kayimbi attaque 25 fois. Et où mérite John Numbi abenga Kabila nani. John Numbi abengi Delphin Kayimbi 2 fois. Alobi yebango ozolanda Mamadou Ndala. D'autant déjà mutalobi ozo Mamadou Ndala. Donc veut dire ozo kufa. Il a dit que on va éliminer OK. OK, ba ba tu va éliminer. Yango bomona ki tango John Numbi akeko visiter Delphin Kayimbi. Maman mtakufa raté akufi. Batuna moi si moi c'est lobi ngana yebite o amidi mbiki. Mais batuni mwana. Mwana lobi na mona ki papa John Numbi azoya na robatama. Abi liboso ayaka koluka papa vert. Mais touro azoya azobatama. Donc on dirait mutazoya pour ça la likambo. Parce qu'il y a un service de renseignement. Babandara kosa la première investigation tabana. Donc moi n'a appris tous les secrets. Bana poto ba dia ça. Boyebi bino batu bosala que départ à Kabila et Salama. Rwanda soko bengani Rwanda kendaka nokite. Donc Rwanda lukara toujours à ça la action souka. Alors tu es ici bango boye. Le roi la Kabila yo mi colono ezeko ka déjà kalaté mais ozolinga osala kumoro boye. Nzambe a confondre. Et que le quoi va comprendre que les juifs bazoya awapo pas bon c'est la biso RDC. Mitema esa bango passe ya kosakanate. To ki babi ba ngba te kaka nkokolo na ebité sur les fausses informations to pesa nango kaka o babenga ba fake news. Est-ce que ba ngote kango na tina nini ezali ko gêner bango to pe des ordres comme kuna poto moni penda o salité zali na kati ya kankokolo wana ata ndenge mobutu atika kango zaki bongo. O moni tango fort obenga tango fort. Wa vita ona. Dernièrement kimi na ngola bakanye babi muto bima asati. Yami balé yem tazara Congo Amour, compagnie Moroboy, et ça y est. Et puis, il y a une complicité avec Kankokolo. Parce que les Américains vont comprendre que dans Kankokolo, il y a 250 généraux rwandais. Il y a solo. Les Rwandais, donc, c'est-à-dire que les Rwandais vont côté le Congo de façon que fallait que Kambabiso pendant 100 ans, 90 ans. Mais nous avons à confondre Bango. Et que surtout, dans Kanda, les gens qui partenaires dans Bango, les Juifs, comme ici, il y a Fachi Beto. Il y a un colère, il y a un Sobaza, donc bamoni ke no Congo ezotomba malobi lobi et puis bango batu ba sala ke biloko ka kolia ba dollar et matatu konso Hollande na si soki bo remarquer bo mona stabilité bandi ko kota moyen côté ba biloko ka kolia iso kitama mo eselika dollar alors bana kumoko bo ba préparer yango to lancer appel to lancer mise à garde na service de renseignement la police FARDC tous les services spéciaux bo sala angele parce que batoyo ban esprit basa la chef de l'état canaille mais aussi matin na komba nzambe parce que aza 5e président et puis à 5e génération bible lobby 5e génération ba mekarango ta bombe atomique et kokokate olandi oui moi na mboka internet lelo penza to kene na partage ya gâteau ya ba mandataire ya ba entreprise publique lelo penza ezo pesa penza kokoso na kati ya FCC cash tout wana penza na likambo gouvernement bobenena ki ti FCC zoki penza ba ministre belé atako baza majoritaire dans l'Assemblée nationale lelo OP FCC penza ba ko beta sete sengé na bango bazoka ba mandataire ebelé pote bango baza majoritaire to bito zonga mwa sima ba mandataire mingi bazaki bongo ba kondi mboka elongo na Kabila Kabange ba bomi ba entreprise pasi banzala yango to ko mona nyoso to ezali la Kabili boni bino FCC bino cash boko luka kaka bango pe bazaka ba bimaka ebelé ndenge bango bazali majoritaire dans l'Assemblée nationale. Merci Joëla vrai chérie na roye biso boye. D'abord toi na moi de la femme na respecter bino makasi. Problème eza boye. Au moni bateau o ya FCC. Tellement en anglais ba benga bango misguide. De baza mal guidé. Donc c'est-à-dire
baza na orientation ya mabe donc baza ekolanda mutu na bango moko boye bato problème baza nango eza nini basali 18 ans batie Congo KO siko souci na bango eza nini ba continuer mabe na bango de façon que bandako na bango qui n'était parce que justice déjà est commis ko bengisa bango moko neti lelo le disent caméra ba bengisi lelo na parquet matete donc tolobaki mutu na tourner parce que c'est j'apexe no bosima makamba caméra na lobby na yo boye justice eza indépendant oso comprendre justice eza indépendant et tali pe fatité olandi pour fati mo na nzambe yemo pe président yemo pe basala ke audit akendaki asambi ozola justice eza indépendant lelo ba ozena parquet ya matete avocat na yeba kende ba se présenter on parce que mutu penda ba nek ozo ba mbongo ya ba sorte mouton ezaki ye wa banda ko pesa déjà Africa si en fils de route lelo bazaka tama siko lelo faut pas attendre yeba justice eza indépendant donc eza quoi batu Albert Yuma parce que pas Fati Beto babi non président toyeka kabolongo la makambo ya 200 millions alobi boy makambo 200 millions etalinga ite eza makambo justice abingana justice toza ko kabona musika justice eza indépendant olandi alors na fungola yo balobi boy ba corps présent signé na États-Unis ba jif balobi boy faut ba kabili so nyonso ba kangama de bien et puis Kabila faut alongo RDC donc ba pesi président tâche mo boy asalango comme ça bango baya babi bakotongela biso Congo koleka na Rwanda ndangwana donc babi ke bango mutu basala ke Rwanda ezala ndengwana loka poto ndangwana donc yango na ebisi yo makambo partage et pesi mabe to yebi ke bakoshite tika bango bawelela ba poste mais tant ba audit et bandokanga bango d'ailleurs to lobi ezana 10 postes mo fo to auditer bango avant que bazwa e ba poste wana donc guerre ils ont continué nami Hollande donc les paniers circulent encore maman zala kimia bato photo sukula bango bakende et loko ezo bangisa bango yani justice azako interpeller bango moko d'ailleurs tu liwa chebeya ane oyo bazo bengisa milambo major milambo zoya tako dossier ngumba manango parce que ba dossier tout faut et la mokato ebisaki ba magistrat na bo bangelo côté ba osala bino rien bo sala emsa na bino donc ndé ngwana mama vanda kimia justice osala emsa nango okoyoka bato faut bakangama kalate bazo danger oui mwana mboka tokomo pusa moke na suka émission na biso lelo penza bino boko bolobi ete caméra ba bengsaki kuna na parquet matete to mona ba parlementaire de blooming bande ko beta tangwa caméra moyibi caméra boy kokota tina mwasi na ye mais to moni bato ba iliaki pe na mbongo bata Africa na office de route bangwana baza pe na makala kasi secrétaire général Augustin Kabuya a pekisi ba parlementaire debout ba simba kombo ya caméra na ebito kokoloba ni na koyebisa yo boye ngana za justice. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. IDPS. L'IDPS a été créé pour défendre l'intérêt de la population. L'IDPS a été créé pour combattre tous les antifalaires. toyebi ke kamere ba mbongo ye mutalia yango me ba signature ça ya batu misusu mais na Congo okoki ekokosa mutu moko mutu mibale mais okosa Congo bimba mbala moko te toyebi ke ye allié balara danser toyebi mais justice et que na malembe le voilà babi ke totanga kombo na été bon likambute mais ba dossier tout lo ba ye azaka do enakati na minute yo ndenge aza déjà wana na minute on est déjà azawana na lobby boye ba mapangu donc azana plus de 20 parcelles ami dakenda na jet privé et puis caméra ana bateau tu bien donc c'est-à-dire ezama mebele to ke na rola télévision mais tu es bien a simisi batebele touche donc ba signature eza ya batu mususu eza yete mais mbongo ye mtu utiliser ngo justice esa la musa nango progressivement. Mwana mboka toko posa moke na suka émission na biso lelo penza ba isenko ba ko dénoncer ba bimboke ko penza en otage mboka za na kao toko mona penza surtout na économie mboka za par terre ministre économie akasa bandubola azali moko na kati ya IDPS akosala musala malonga te biloko ko mata butu moyi dollar kutu ko lobate kala te toko koma na 18000 vie komi penza difficile surtout social o IDPS betela tangwe progrès social toko mona ngote le peuple
d'abord toko mona ngote comme ba mabumu d'abord oko lo bani penza na likambona surtout Senko basengete ide cash na FCC bakabona pote mboka penza ekota kimia pote mboka ezali bongo en otage et loko wana tozo kabwana biso d'ici là mais pour la Senko na répondre bango boy au moni Senko d'abord ce n'est pas l'église catholique Senko d'abord ils a branche moko boy ils a formé pour les élections Senko est bien haut ba betela failu et maboko mais quand bango ba bige non malgré cela oh ya komi na en tête ya mokonza mboka azo aibi ko distinguer mabena malamu totika ya sala le problème est aux anango ba kabiliste bazo déranger biso Hollandi donc c'est-à-dire FCC souci na ba ezanini olive chaque samedi olive lembe na hôtel au Capi à côté de la réunion moko ba libanais bendien ba pakistanais parce que économie à RDC et simbami na étranger donc c'est-à-dire de façon que ba matsara ba bilora roulia peuple et le belaramabe fachi pour la 2023 bazonga mais lelo na ebisio boye mama Joëla oyo nyoso ba osala oyo et à transition et ça transition donc ndenge ba osala boye ba bakisa biso kutu donc e ba jour problème to ça nango eza boye Congo est un demi-continent. Kabila a détruit le pays pendant 18 ans. Donc, biso bae bango, on a 2 ans, mais déjà tozoya. Bref, en Afrique déjà est remis 8e. Dans le monde est remis 72e. L'année prochaine, tozoya mbaje de la francophonie. Dans mars, tozoya mba sommet à Union africaine, Union européenne. Donc nous sommes dans les bons. Dans minute déjà Félix, nabiso déjà RDC, tout ça déjà ya remonté puis to comme valoriser. Hollandi. Le naebisi bino 10 ans après na Bercy batu e babeta raté fali yona abetaki. Hollandi. Oui, moi na mboka to comme poussa moke na suka émission na biso. Na suka émission na biso ba imboka balandi o penza et nous ni penza congolais azomi partout dans le monde entier akoko simba message ni fort o penza congolais akoko simba babaki congolais penza tia ki eliki na président Félix babi ndenge Kabila kei président Félix penza ko pesa image bien Congo nyose ko kende na kimia mboka ko tambola malamu kasi apparemment mboka ko tambola malamu te ndeko atako boko belela fachi beton kasi bisika mosusu pe beton surtout enseigner pe mikolo batomboki mbongo la bango gratuit de l'enseignement bazo yoka na bisayo eza grimace moko bezo na catholique na SCC donc c'est-à-dire bazo linga basa la grève moboé donc baza soutenir et pas batu moboé mais na biso boy ba congolais partout dans le monde bozo landanga au internet na zo sabino et puis faut boy bango biso ba congolais et loko ba rwandais ba profiter biso parce que ba congolais toza unité donc toza to kabwana kanoki yango moni rwandais a profité biso congolais linga mutu mais ko pesa esusu confiance te confiance wana ezate parce que tala ndenge ba rwandais e ba profité biso este mobimba ba manduki autour to tindaki pona ba rebelle ba général tozo longola kalate na musala ba kamati manduki bateki onkuna ndengwa Hollandi mama alors problème toza nango Congo ezobonga nazo biso sala kimia ouais ça demi-continent Congo est tongama une année 2 ans mais tellement ba kabilis na lobby hein vie eza kitoko peuple congolais mais yo souci eza makamba kolia makamba dollar mais siko ba manduki yo Kabila aloni partout Kabila linga ziksa RDC et puis Kabila ngando na mulai auto kufa lobby yao azole la ngando parce que donc ngando ande mutu aliaka batu pour ngando na Kabila asomba na Sierra Leone Hollandi, tala mutu azo regretter ngando. Donc c'est-à-dire aza bisoté. Hollandi. Alors Kabila eza gola David na Goliath. Goliath kalaté azo kende. Ozo mande. Donc Goliath kalaté azo kende, Congo kalaté dans les paniers circulent encore. Na biso kalaté dollar azo kita. D'ailleurs écoute bleu relais déjà, ba prix déjà bani oritement muke. Merci Ming Internet, message ni relancer na baronyo so barolando partout dans le monde entier. Ouais, ya Roger Luma, molobel na biso. Vrai mutafachi perdon enakata panama yonde mutobundela rabiso kuna ya Roger Luma respect basali à trop en plus Charlotte Mbenga bossa ko sakanate maman alors na Paris 15e mairie par respect il get Ineza vrai chéri nakata London na bige obenga ngai kitoko to message na pesa bino to sala bomoko bossa ba critique na roleka
Joëla nasi na semaine morpho tous les gars deux fois pour et ça attend moi bien et puis na 5 na bino ba na poto bon soutenir biso na ba message ba critique parce que c'est l'homme parce que ba Rwandais ba lingaki ba vanda wa 100 ans mais ba échoué pour ba ba juif ba so a na RDC. Merci. Ba so donc kalaté. Merci mingi. Ngapela la personne merci à toi. Balandi Congo Live Télévision, Toromina Souka, merci na baonyo sabanda qui sont partout dans le monde entier. Merci na mon vieux Roger Luma, molbe monene président Félix Antoine Tshisekedi, to mbeki bino moi mboka internet na penza to tukolobela sur ba question d'actualité à mboka na biso Congo Toromina Souka. Merci na azaki bongo na sima caméra Wilfried O'Brien. Merci na baonyo sabanda qui sont partout dans le monde entier. Mon vieux Roger Luma, molbe monene président Félix, un tonton doux de caractère, mon vieux David Olito. J'en suis bon me pas social depuis États-Unis, c'est les Tunga de Lausanne, papa Jean Compaoré, Bambote Nao, Nabo Santé, mon coach Henri Fayol, Bambote Nao, Alino Kizaza, depuis France, bisous, na mère double, Oulette Bosunja, pena père double, Gaylor Bosunja. Ngabno Sokiza Mazongite, Tomonani, Namikolo Zalikoya.